Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Pakistan Mabian. Vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Sosola. Hey, Sosola. Sosola. Yeah, un temps pour toutes les choses. Voilà, bonjour, bonsoir. La Batounos Oyo Balandaka Isaac News et Télévision. Ezawabino José Young, l'homme simple. Na pesi Batounos Oyo Balandaka Biso, Oba pesa Biso confiance, pe ba considérer Biso, Oyo pe ba sabona, vraiment bozana motema, na lingi bino mingi. Ba Oyo nyonso ba botami lelo, Nzambe apambola bino Oyo botami lelo, poete boye, na mokili Oyo Biso tozala déjà. Na makambo na bango na kimutema mabena nyonso bino pe boye Nzambe apambola bino ba oyo pe bakufeli pe bazana makama bandeko Nzamba bondisa mitema na bino na peso mbote mama Karine Luta la patrona na peso mbote mama Ro na pesi mbote na mama Aimé Kondi losako na yo maître Baina judoka international, combattant autotikala na ye na mikili pe na diaspora po ba combattant nyonso ba bandona waya mbokuto na 2028 azokoma président alobi azotika ki combattant azoke koma président na Congo. Donc oyo totikala na ye ezaka maître Baina très fort ye nanu ba laisser na noter na ebite soka alia mais na ba laisser na noter azana no mobesu. Voilà. Affaire prophète Deniles. Moninga na ye prophète aye ko poata. Oyo batambola na ye balia na ye basala neka diosa bakosa basala kinganga yeyo aye. Bozo yoka makambo kafu bandeko na ngai. Mokileza ya kobeba ndeko. Yango kokenda bikenda kenda te. Liboso tozaki na flou. Nzamba fongoli biso. Nzamba fongoli biso bandeko yango bonekisha ba makamusu te. Tolanda prophète batambola na pasteur Deniles na prophète Deniles camarade ya Deniles bazaka misato na Mayemba na prophète Mayemba o akufa wana boyoka ba révélation ya somo boyoka makambu Deniles asalaka azadi abulu na ebita yoka prophète. Toleka. Pire na banana ondeni. Ki pire banana bito ye banana na kin. Na 98 ans opelisa ba moto wana. Na ye baga Jérémie Mayemba na Deniles. Omoni Nzamba Alexandre pa bato belé ya solo. Jérémie Mayemba pe kologra la boya zene omoni tozo sa na plateau bon na ni na Coutinho tozo sa na radio na 14. Ngana zo za la ana. So ye prophète mo wa bumu nga Mayemba ze so zo prophétie fa fina za ola ta mayaka fa fina la mayaka. Au moins la bino azo fina mayaka prophétie yo pour prophétie faut fina mayaka mais Mayemba je prophète Jérémie Mayemba kufa e bemene ba mbikudi ba ya ba sala ba cérémonie ba botola biloko na ba kenda na do Deniles si azwa biloko bokoko ya yanango nga Deniles tanga ye na pototo tambola na ngam na zo somla Deniles ngam na zo somla Deniles Porto amela Porto ya mela ka Porto na Porto azwa mela soka meli whisky te Jack Daniel te azwa mela Porto nazo il est trop bouteille à Porto mais na misu na ngako Jack Daniel mais oui mais na misu ngapi nazo mela demi sec Deniles ngazo mela 20 demi sec 20 mousse demi sec oui bi demi sec ya comme ça ba 11% mais Deniles ya zo mela Porto ça 14%. Soki 13 te 14%. Donc Kamuna vena. Deniles amela Malboro, oui Malboro cigarette Malboro. Mutu tazol bana ngam na zo mona. Mutu tazol ke sombele garçon mo ya nini ya azara na Saint-Denis mutayebi komba garçon ngo eza papier tambe papier tambe na pesi ombo Didier tambe pardon Didier tambe na pesi ombo te sika zalileki ya nani ya Léon tambe na Anvex ayebi po tozota ngai na Deniles do Deniles ba sombele no na Saint-Denis aye butumba mela no porto to bebana parce que alinga Alexandra voiture kabelenge za cercueil oyebaka ondeni parce que zo ki ont déjà papa omoni jour susu na isabino ngata na dénoncer bato wana nazo dénoncer ba parce que ba ye na
1 Timothée 4:1 ba yeli biso doctrine ba démon église papa au moni jour musuto denile si ba po ba sako ye belé no tel bongo na défense ba sako ye belé no tel mon na défense directeur wana tant moni ba te belé ba bi mais muto c'est qui ba bazo ye belé papa après qu'il plein mo bazo ya oui que ba te belé bazo ba crédit même ba 10 000 €. Pourquoi ça va donner c'est même pas de nga biso ba porta biso plainte nga ba benga prophète ça to ana veille mobo na biso tena ana veille na prophète na yade obi ke ba yiko benga ba bi obiki soko ya to ngo futa maso de o denile ça zo bimana moi ça garçon ba bi banga ba betanga mabe bobe bana boni Didier Tambe denile ça na batmo ba skoka batmo ba Didier Tambe ba nge ba zo problème na tribunal nga na biso Didier Tambe kima kokota makambo na te ba tebeli ba porta denile play yango mona saka 10 ans ya ka sauter même denile sinenga zo so pena ba landela ye denile ça obima aéroport ya Roissy. Donc bref cela veut dire jour musus to denile sisko ba leke be les photos changer appartement to longole na niveau za to matin na niveau chambre musus to bimsabilo papa na bimsabilo na mona ba kutu oya bokoko pena ba kisa banganga kiswana mak sereng na makila na kwa kangone na yimisi mama tina na modika mama tina ke zwa ngombam mama tina mo sa dende donc basa passer ba yibi surtout mama tina kutayibi makamba dende be yelinga mbongo na yi azui biloko na récupérer biloko na pas place na yako mona ke batu makamba ba dende c'est ça solo mutakisi mama moko botango bazaka avant que na défense azali na garde du nord place à garçon mon cousin na bossa komba garçon suki papi suki na oui ba ke chaîne na denile sur na nzondo ezala chaîne na papi et konzo papi et konzo oui bien amela chaîne amela denile ça mela papi konzo chaîne ezala chaîne nzondo TV ezala denile c'est ça papi kaka ne ezala bat ba ya prophète jo chaîne to ke na kito aka baluka melie chaîne denile c'est même na Congo Brazzaville za okotate otombongo za okaniso akoti fo ba bomaye a comme ça moi sur tombongo pasteur siko ça yinde ni yone bokabona na besoin poto songo de biso yango siko ne sala to kabwana maman moko za osala biso mikate maman la ka boa kenda mutu pasi akufa obi ke mutaleka dendelisi yesolo oui maman mutosa asa mikate na poto na garde du nord na pata cousin na asa mikate papier tam Didier Tambe makamnalo tanka mama na siko sa mikata ke bu ada dendelisi mutaleke obi ke tolobito ke dendelisi sabani ko sol sa ko mama tina ok ba po mona bibembete so ka lekio alingita son su mama tina son si même nga okene bembe anate mais famille mama na kufa na mono akomba dendelisi baza okana dendelisi bref ngai na voiture apesanga na kena na nzela papa na mona de jeep bimelanga ba jeep si kalokola ba américain na ngina devier moko bimelinga obi ke tant na devier na sala tono mbila yana ba pompier batal ba bozalia ba moni biso to tellement bato zena petit na nga héritier mbo to tellement libanda voiture déclassée pompier na ba mema biso to kena na zo coûter tant on a benga bishop lungonzo pour master denlesi pe mtamaza obi ke bishop bazo sa ba voyage astral ala la ka kenda ayipsinga kima mutona zo linga triko alekayo kubanda pe na kima denlesi yango pe na 4 donc ngana denlesi to kata na likasa nde ya kata nzambe la biso likasa nga pe na 4 likasa donc sila ni wa to sila na bongo do yeku dernier mayaki a zotinda bat babenga nga to mona nga ko mona ni papa bato na ko lekayo ba konde nyos ba prophète konde umoni ba groupe nyos so mona na bazo kende wana bango nyos na vie na bango archi ko meka opusa na groupe wana ba olekayo o po simbikisi oui mbali bosono kama makambo pa na yo yo so mona mutu na mwasi akufi na matanga azokumisa papa archi kutufala mema ibembe ona hélicoptère ona ni kutufala zulango char mwasi akufi me azokumisa bembe on a makila on a après absolument on a makila na série dans moni biloko bokoko bakangi na makila na série na linge ko simba te biloko bon ko simba on ne sait jamais na sundoli on a epsi matina na moni bilo mama tina kembanga bombe akufa obi ke lele sakabila nga parfait mon bona kina on anda na pompa parfait na makamna mona parfait na zo parfait na prière na sopa parfait donc na partir à parfait na voiture fala le kanga voilà tozongela makambo to que notre to betalo sola chatumba ya chatos ndenge to bande ko sola awa c'est un aventurier à 400 belikasa denle sona aza mutu bokozo yem bango bat bayana kabal Congo na église bokoko kwa Congo
Toujours que non, par exemple, il y a pasteur mon. On dit que pasteur mon est frère auto kufa mikolo to. Comme on est bani n'a pas. Na Ivry. Na vitri. Église en où existe-t-il? Le pasteur m'a dit munen azaola tabakwa. Et puis que pasteur à côté solo. Ake pena oui à côté solo ya moni pasteur micro alingo pesa mutu muswa ayemba na alo bana micro nete ke bana pasteur micro pasteur ka ba simba ko so ma pasteur simionte protocole pasteur ka vante a pesa micro so asisi ba botol micro mais biso na église so micro ko ba yembi ba chanda na yembi ba pesa micro wana bi ke papa zwa micro na église bani ko sani ko poussa ne yanduka bi ke pasteur na la kufa avant qu'on fatigue la moi ciné micro na ivria ayem si moi ciné micro o erotika la ko sala makambo ko pambolo ba succès est-ce que micro ko ça succès moi ça tika la micro moi si on petit ko bazana vitri ba continuer église pasteur mo ko uti Angola ayena moi si on ba au travail moi ça ya pasteur on a évangéliste on a pas comme on est banana pas auto ko van ivri comme banana pas et comme on est banana pas donation a bi kombo pas bino mo boyeba parce que ça sert à rien. Il y a au développement. Nani frère pasteur morol sous. Pasteur morol sous. Et puis que azarana église. Nigérien mo aza pe menaza na église mo wa munene. Pasteur azo yango ko envier fo o kebano. Azo envier Nigérien. Ba soloran mais yo évangélisation ni stratégie aux apôtres église ya bilabi. Non il y a pas de souci yaka. Ba pese le rendez-vous na 23h. Na pese exemple par exemple na Maïmo Bototia par exemple il y a Panthère bien Maïmo il y a Melin. Bakuta na 23 bakuta ni et comme ka bazo ba mona sirène abima pasteur a paniqué linga yo mo ki maté to pese déjà rendez-vous batuni olingi ba pesoni o pasteur habité ndima o moni ba pasteur no ba Moïse mbi ozo mona bazana ba porte-monnaie magique o ebimisa ba est-ce que ba pasteur no ba Marcelo ba ko comme un millionnaire na Congo yo kasi bandimio ba ko kufa banzala na ba mama na ba ko comme ça ba millionnaire à tous en église à 5000 personnes o comme un millionnaire mbonga ba mama na ba za ko na mboto ba lala banzala tous on sur chat c'est non papa tant que na chatum pasteur na tanga ni porte-monnaie magique azu porte-monnaie magique église bani ko kola mbonga sombi ba jeep bani et puis que konso ba pesa pasteur na il faut bimaga na bana o baza vierge bana mike ba mineur pasteur abi na okokate nani Nigérien na bin ngamo no ko aider Nigérien na zaka memela ke bana ba mineur na église ne ya mon papa ke bana no a mineur opesa pasteur a prière pasteur na besoin ya ekodi bana mineur faut ba na bureau ne ba mama bokeba obi ke bana na atab dimina pasteur so ke na ndako ba domina bango ko lobelo kote ninte pasteur wana papa ti e ko koma papa tunanga nini yaki moi sina kufi aleki moi na liboso ye pom akei pasteur ye mon pa autokufa pasteur a autokufa ka pasteur na Paris na kotanga komone na kotanga ville pazati na Paris kaka teto le cannabis bon de cela veut dire église eza ya kobeba tamba benga Denilis et abenga donc ça y a kufa Denilis beaucoup calamité azokufa Denilis akoma lokola nyama ba beti tolotolo azokima mbanga azoluka sika okoya kufa ba Denilis asali ba dégâts plus que Chatumba. Denilis c'est un bandit spirituel. Non. Denilis a 400 ans belikas. Oui que Denilis balobana te nanzalo. Wana mutu na yo. Nabi te azalaka mutu nanga kala azalaka mutu nanga. Denilis a 400 ans belikas. Oh mais balobana soute nanzalo so na 400 likas to lobana soute. Donc Nzambe na Denilis so ba kutel ba go bunda. Denilis. Oui. Régime Alexandre Denilis pardon régime pardon. Denilis na Nzambe balobana soute. Denilis a sali ba dégâts mutaye na impudicité na cabal congolais. Oui que cabal congolais za. Cabal Congo. Tout le monde a ba cabal juif. Cabal Congo eza ba Denilis. Il y a ba congolais peut on a cabal Congo. Ba Denilis ba na cabal Congo na église. Bokoko ya mboka. Biloko ya ba sengele. Biloko ya sengele. Biloko za ko ba invocation. Mafuta sika mbio biloko wana Denilis. Tala batanga za ko sala ba professeur zo bet. Mbombo. Eza ba invocation. Non bien, Denilis c'est na bokoko na église. Il était que grande sœur à Denilis Mobo, à savoir prophétiser, il est pas à Koufa. Je crois que ça fait 4-5 ans. Maman Rose na famille à Denilis, il y a un pasteur à Solo. Même Charles Lélé c'est un pasteur à Solo. Et il y a que Denilis qui a aventuré la famille. Non, Obenga aux autres c'est aventurier va haute voix. Obenga prophète, Obenga monsieur Denilis. C'est un aventurier. Denilis a sali ba dégâts plus que Chatumba.
mais yango nzambe pe na ebité bon ezaka volonté na et que sa volonté soit faite mutu pe na fala que na place à Tchatumba za Deniles non bien yo na obi franchement aujourd'hui ça va gros mot hein. Ben oui mutu fala que na place à Tchatumba Deniles mais Deniles tourne zoya yo ça va pire Deniles bowela nini non Deniles mutu no yo Deniles azara pire ngatanga epoto merci la régie Deniles azara pire na Kinshasa parce que ngai Tchatumba Deniles to abana mbula mongana moi 67 Deniles a moi 67 Tchatumba pe moi nous sommes des amis mais na ba ministère ba baza ba mpaka ba banda musala nzambe avanga Deniles na ebeke na Kinshasa il a prophétisé sur moi to message to et ça la mabe Simba est-ce que you nan ba mbikudi na baluba likamte ça ma pon be bambi maman moko lidi na ni na Bible alors ba pas apôtre Paul abi o penza ba sala nzamba so mais apôtre Paul un esprit disement comprendre que les esprits piteux ba pas maman ba pas million mais mbikudi ko lo bano likambo ko même Satan pas ko prophétiser Deniles c'est un envoyé de Satan bande ko to zongi boyoki yango nga na koma komi benga bishop pona nini nga kutu ana ko loba vérité mais na ba église majorité à l'église vérité ezali soute ba komo longola makambu ya ndako na bango na basi na ba famille na bango ba komo ya bango na cher oyo ezaki sacré cher oyo ezaki nini ba passer ba komo pesa na kindoki ba passer ba komo mema baninga boyoka ki témoignage ya passer Soni na chela bino awa o pe lisusu yeyo ka ba pasteur église ya réveil baby bandeko ponaka esika nini oyo okoki kokende église l'église ebele eza malamu te bandeko l'église ebele eza malamu te boyoki oyo prophète camarade ya Deniles prophète Deniles moninga na bango kutu akufa Mayemba prophète Mayemba oyo bandeko prophétiser na TV yoka siko ba secret boyoki ba secret o baloba ba secret d'état yango wana bandeko na tango ya suka Bible ezaka clair elobi boko yoka yana ba makamusu tamsu yo zomona ngo eza normal mais nzoka nde eza nango normal te bisebese beza na se boyoki wana banda kotamona pasteur Deniles babando sala bamena ne ba masanga do ninga zaona amelane ba vin ba whisky ba bière ba cigarette nga mutu na lobi te boyoki yango pe lobi mama moko boy ando lambela mo mikate prophète Deniles alekai nga mutu na loba te boyoki kuna yango na koyebisa yo ndeko mokilo yo kobetela yango tolo te makambo ebebi tala place nini okoki ekotisa makolo place nini okoki ekumisela nzambe okekumisa nzambe place oyo chaque dimanche bakomensa ba spectacle ya mbongo okumisa nzambe esika oyo bapesa ba témoignage donc il faut baluka eloko moko bacréer dimanche mais nzoko nde dimanche passé général ndo yebisa biso eza jour adoration moto akendaki musala bato ya minene oyo nzambe atombola na se na moi soki baye dimanche eza wana botei muke bo adore nzambe
boadore penza nzambe penza bokumisi ye mais biso tokomomona baspectacle parce ya betela biso bamasolo ya bavi na bango bamasolo ya basi na bango bamasolo ya bana na bango bamasolo ndenge bazalaka ndenge bakenda na barestaurant ndenge basalaka nyonso bonzambe eza lisu te réveil ekufa bozoyoka atondisa bastade bato balanda ye biso tokanisaki eza élévation nzoka nde ezalaki boye nzambe asunga toyaka kofungola bino toyaka korele news na information news toyokorele yango ta mosu kuna yo oyokaki yango te mais oza abonné na Isaki News télévision yango toyeli bino bokeba mokili ebebi bandeko mokili ebebi nakosa bino te mokili ebebi nolobani nyonso alobi o wana za prophète oyo awuto loba makambo oyo camarade ya Deniles me yatika yango nazoyebisa bino mokili esali nini ebebi mikebisa esika nini oyo ozotya makolo na yo mikebisa ndeko vie eza moko kufa na ndenge normal okufa te mpona sacrifice mutu moko ya sacrifie bozoyoka nzambe na nga azala na bino merci beaucoup bato nyonso balanda video oyo bosabone bopartage bolike yebango ke na église bapaster bakoma opesa na kindoki bapaster bakoma opesa na kindoki yoka sosola il y a un temps pour toutes les choses kende église oyo nzambe akonvaincre yo kende ba église a ba spectacle ndeko oyoka soni abonnez-vous, partagez, likez ce qu'on s'appelle au José Yunga Lobi l'homme simple au chilinga commentaire non c'est pas là na lobaka vérité et oh mususu etikala na ebite so no sana ngoni na ebelo na sana ngote na lobika vérité oyo ndeko alobi prophète alobi ya unga pena yo relé o sosolaki yeba ngoke bato bolandaka wana baza bato solo te Zamba pambola bino tokuta na mbala sima like partager like tia commentaire na yo tia ba j'aime na yo commenter ekozala biso malamu bye bye mokile yango mutu asala yango abetela yango tolobo ete me yo so mokilo matisa yango na mutu mpona nini ndeko eza nini kitisa yango ko okobeta tolo mpona nini ye moko akela abetela yango ata tolobo ete il y a un temps pour toutes les choses